Tout comme tu peux ça par exemple, même les gens bandeko na bandeko belé ba pasteur, ba ça ba démonstration lelo. Na ba chaîne ba ça la ba démonstration, na bani ba ça ba démonstration. Na en pleine séance église ba ça ba démonstration. OK, c'est pas ça l'évangile. Prophète de la nation ça veut dire quoi? Ce qui lelo ndenge bozo lo baké à Léli, grand frère na yé ndenge akufa à Léli, oui. Un prophète de la nation, il faut azana souci ya batu nyonso. Attention ça bato météo kaka ki na beni bato nzokufa na beni bato bazana problème soka za prophète de la nation elle ngaka le pe pona bato beni mais soit le lika pona ndeko na ye c'est que ça prophète de la nation te bamsuba oui na yoka kama msuba benga za mettre monene za mettre non na spiritualité mettre monene na santé so za mettre monene c'est qu'il faut que ça RDC Coupe d'Afrique pour parce que ba luka bata spiritualité c'est le problème qui est là c'est quoi ba traitant ba maladie auto traitant et to za ba maladie na zui maladie na traité so na traité maladie mourir il a beaucoup d'argent ni récompense na ngeza on peut sanga mbongo on leur les trouver na kusomba lupangu na kusomba bituka na kusomba ce que zui maladie moi na mbongo ebelete et na mbongo ebelete c'est que zo ça ba. Bonjour, bon, je réponds au nom de Maître Bol'S, le maître spirituel. Babonné na biso nyonso baso landa biso na saluer bino vraiment. Puis bon continuer à s'abonner na chaîne oyo pour beaucoup za mieux informer na makambo oyo ya sika. Oui, na kombo na ngai Maître Bol'S nazali maître spirituel, on a pratiqué la science qu'on appelle la science ésotérique ou hermétisme. Le D s'appelle la théurgie qui veut dire la magie sacrée. Oui, merci à la question au Tuningai. Nazali, maître spirituel, oyo nasali la plus la médaille. Je parle de la médaille. La médaille où nazolo bela lelo et sa médaille où bino bozo kansate babone na biso bozo landa biso. Médaille où tozo bela la médaille où tolataka na maboko. Ezaloko la bague, toza na montre, toza na chaînette, toza na gommette. Et comme à la médaille, ce qui touche les lois dans le principe na kati. Loi na principe yango et comme ça yango la médaille qui autour la médaille sacrée. Bon oui, la médaille est composée de trois choses. Babilo comme ça tout est composé médaille, toza na porte-bonheur, toza na pentacle, toza na talisman. Merci na motuna na yo tuningai. Talisman ezali eloko o to bengi talis veut dire la chose, man veut dire la personne. Talisman veut dire la chose portée par une personne. Donc comme protection, c'est comme si au monaka, ba joueur, ba musicien belé, et azoyemba, achebi, apesi baiser, c'est la talisman. Surtout qu'il y a porte-bonheur, et ça est loko o union sur mutaza. Bon, mutunyo so, nzamba sali, azana bonheur, ou atambola nango, mais ils sont toujours entourés d'un blocage. Le blocage, ça veut dire que les gens sont yango, mais médaille rôle nango ça ya ko décamper batunyo sur mabe bazaka pembe na bino professionnel ouverture. Pentacle c'est quelque chose qui veut dire les entités ou les esprits. Les anges ou batunyo so babenga kama de so misima babenga bango ba djinn, ba so babenga les entités comme des démons. Mais ceux qui ont la médaille ont commis directement en contact na l'esprit ou les entités. Si je suis en réunion, je vais exaucer. Parce que mutu oyo azana médaille a comme directement en contact na l'esprit ou basala voyage astral. L'esprit bakoya ko exaucer ba suggestion na yo ba posa na yo nyonso zanango. Oui, ndeko nanga merci na motuna otuni ngai moto oyo akoki kozwa médaille ezali motu nyonso sauf personne. Médaille ezana motu nyonso oyo akoki kozwa ngo ozala musicien, ozala joueur, ezala bino bandeko nanga ba journaliste, même pe ba pasteur bazwaka ba médaille, to longona ba pasteur to kena ba nyonso ba politicien, ba député, tout le monde peut avoir la médaille. Médaille eza wana pona ezana motu mususu na vie na ye azwaka musala te, asalaka te, makambo ça ba blocage. Médaille eza wana pona kolongola ba buzo ba nyonso peut-être famille ba blocaki yo, peut-être na musala tout. Médaille eza wana pona kolongola ba buzo ba wana nyonso et pesa yo épanouissement. Épanouissement na yo ezaka na médaille. Oui, eza interdité moto aza na médaille akende église. Moto nyonso oyo asalelaka médaille aza mieux placé kokende na église. Et kosala eloko te.
médaille eza wana eza mpona blocage te, eza mpona koempêcher motu te. Motu moko te mpe akoyebisa oke soki oke na médaille bakomona o te, parce qu'il y a plusieurs pasteurs mpe oyo basalelaka médaille. Médaille eza nango te ke bayebisa oke médaille eza mabe, médaille eza mabe te, eza mabe te. Bon, importance ya médaille ndenge otuninga motuna ezali ke non, médaille eza wana mpona baouverture ya bablocage nyonso ya makambo mabe ozalaki nango mosala esimbaka te, baproblème nyonso osalaki marchaka te, soki ozwi médaille eza mpona ouverture wana. Oui, merci na motuna na yo, eza na condition te, mais omoni na mokili oyo tozali eloko nyonso oyo être humain asali eza na condition, voire même epa nzambe. Condition ezali parce que soki nzambe apesaki biso 10 commandements eza bacondition oyo tokorespecte. Tout comme peut ozwi médaille oza mieux placé ya korespecte bacondition oyo médaille apesi yo. Mais eza mabe te parce que même oke pa médecin bapesi yo bakomeli yo bakisi oyo manumela bapesi yo condition, mais la moko na ntongo moko na poko soki obuki mibeko wana eza so condition te, orespecte condition te, mais eza nango te ke soki orespecte condition te nde okozwa liboma okopesa mutu te, eza mpona bongo te. Oui, médaille eza na sacrifice te, mais omoni même Bible elobi il n'y a pas de bénéfice sans infusion. Moni na kozongisa bino lelo komoko boye nzambe atindaki Abraham a sacrifier mwana na ye, nzambe mutu Abraham akendaki na kati po akata mwana, nzambe akangaki loboko, nzambe abisaki tika mwana sala sacrifice ya nyama. Mais bino bosonjaka lelo soki maître spirituel abengi bisomba ngombe, somba ntaba, somba meme, yo mona ko ndireza sacrifice ya mutu. Ok, eza mutu te. Nzambe apesi so autorisation ya ko sacrifier, ko sala ko égorger nyama, ko sala sacrifice ya nyama eno ya mutu. Parce que soki nzambe andimi sacrifice ya mutu nde alingaka tika Abraham aboma mwana na ye. Mais lokola apesaki ye opportunité ya kokata mutu ya meme a sacrifier, yango nde epesa biso faveur ya kosala mutu ya nyama. Merci na motuna papa journaliste. Soki bato mi balobaki ba maître spirituel bazolia bato bambongo bazoexploiter bato bambongo parce que plus bato batalaka ba YouTube babone na bino basatachaka mingi na démonstration. Ok, démonstration ce n'est pas le métier. Démonstration c'est loko oyo moto asombaka, moto akoko somba démonstration asala une émission ayoki makambo o maître boss Alobi pour que nous pratiquer. Tout comme tu peux ça par exemple, même les gens bandeko na bato bandeko belé ba pasteur, basaka ba démonstration lelo. Na ba chaîne ba sala ba démonstration na bani ba sala ba démonstration na en pleine séance église ba sala ba démonstration. OK, c'est pas ça l'évangile. L'évangile c'est quelque chose qui est mutu il faut prêcher. O apprendre bandimi na yo bana na nzambe ke il faut se repentir. Mon nzambe faut se repentir, le reste nzambe mutu osala. Soki yo ye obandi côté, obandi ko sala ba démonstration, ozo apprendre bana na nzambe repentance te. Ozo sa bana na nzambe recevoir les miracles, recevoir la bénédiction. Soki homosexuel dans l'église c'est que homosexuel peut recevoir bénédiction à Salabambe et pourtant il dit que non, ce que Salabambe est homosexuel, c'est un péché. Il faut apprendre les enfants de Dieu de se repentir. Donc, on va voir ça, il y a des démonstrations sataniques. Ce sont les antichrists qui font ça. Mais ce n'est pas dit que pasteur Nyon surtout à Asalaka comme moi, dans le pasteur m'a dit non, mais au moins il faut côté à battre. Il y a même biso spiritualiste. Il faut ça la makambo batu ou batu landa biso moni que non, c'est pas ça. Au maître boss à ça là, que ça la démonstration bien que ça la likambo, couper sa moto médaille et ça le fait. Moutaki na musala ta zui musala, moutaki na problème te, bataki na problème si là, moutaki abandoki kozo musala, batumi bandeko so mingi basana poto. Basana mikanda te, bana ba problème financier, bana problème bolingo, bana problème voire même musu bakenda exil. C'est ça les devoirs à nous. Ya kosala musala bandeko bakenda exil bazonga. Soka zongi ba mona ete, ba yeba kino makambune ezala bafoué. Wasana mikanda te, azo mikanda. Oui, différence est ma casse entre bateau et la démonstration. La démonstration parce que bateau la démonstration plus bateau na bato ndenga lokuta. Au moni na kopesa un exemple moko kala to zaiba na mike soki muta sala ka science. Bon moni na très doux, très calme, mais le muta science a comment faire s'exposer. Wana iso ba charlatan, ça va aventurier. Muta sala science fois la très calme. C'est pas dit que démonstration des autres musala les a connaissance. Oui, même bateau à la démonstration. Balaksa ba démonstration balaksa ba temple eza esprit ou place ou les entités ou les esprits restent les entités ou place va vendre ba lingaka te que corps étranger aya kokotsa na corps étranger ou exposant à la portée de tout le monde et ça place moko eza secret tu vois parce que meilleur temple eza connaissance auto zakana na mutu parce que ceux qui le ba benga to kena bamboka ba paya so ba benga na kinde France là que sala musala na ma temple te ça bien na connaissance onga na za nango ya on okena pona sala musala
Mais si on a ça temple, si on va bien en France, aucun temple. J'espère que non. Mais c'est la connaissance qu'il y a dans ta tête où il permettre mutu asala musala kota zokende. Oui, conseil na sana ngopona opesa bandeko na ngai, soko za spiritualiste, sala musala na ndenge oyo esengeli. Ko sala musala na ndenge oyo bino bozo memela te bolia ka bato mbongo po sali bato nyonso. Même ngani na solo bana bino bo. Na saki na monde ya médiate, mais soki na monde ya média parce que pena faire voir bato. Spiritualité za mabete. Parce que ce spiritualité za mabende ni ezala te. Spiritualité est loko oyo, la spiritualité est quelque chose qui est caché, donc qui est derrière toi. Et ça na ba réalité, il faut pas faire comprendre pour comprendre que réalité za boy. Mais bino bande ko nanga to sa spiritualité, soko yebi ko sala makambo na ndenge mabe fotika. Parce que même Bible Alobi, un esprit saint dans un corps saint. Ce que l'esprit est pour ça, il faut que tu aies un saint, un pire. À quoi tu aies une impureté, parce que ça la tête. Donc, si tu as une démonstration par-ci par-là. Ce qui est la démonstration, on a réservé jour pour la démonstration, mais dis-moi, même une zambe, tout le monde a été, mais tu crois il faut croire d'abord à la parole, et puis le reste, ma démonstration est vraiment sima. Mais ce n'est pas dit que vous avez mieux placé à ça la démonstration, tout ça va faire un bon pour ça la tête. Et c'est rare na bino botolo na biso soki botala ka mission bomoni ke non muta bimisi mbongo muta sali boza danger te ngapa na ko sala ngo mais c'est pas ça domaine nga parce que tout le monde lelo biso na Congo awa gouvernement utoko bino mais na ebité ke za na politicien mon côté ou asaki démonstration na nini na hôtel du gouvernement pour ba ministre mais ça secte na ya kota ki ba prière ou asala ki yango visibilité sala ki ke ba zoyer et puis na connaissance ça nango. C'est un peu ça là on a une sabino mingi oboza moi ça j'ai ngwana. Oui papa journaliste merci na question oyo tuningai ngana ka morande bino ba journaliste parce que na kondana bino comment tu peux recevoir quelqu'un na plateau na yo qui parle de la science qui sait ni lire ni écrire. Il faut parler de l'ancestral bokoko. Oui, il y a une différence entre ancestral et la magie. Parce que dans l'ancestral, on trouve la magie. Mais dans la magie, on trouve l'ancestral. Parce que la magie est composée de deux choses. Qui s'est n'habille sur l'ancestral, na oamundele to sabisi, il y a une science. La science, ce n'est pas la magie. La science, c'est quelque chose qui est caché. C'est la connaissance du bien et du mal. C'est ça qu'on appelle la science. Ok. Bon, ndenge tolobaki mutu nyonso oyo akozwa médaille eza mutu nyonso akoki kozwa médaille. Mutu nyonso akoki kozwa médaille eza promité. Oui, bato mingi bamettre ebele baosala porte-monnaie baosala la multiplication eza mabe te ezalaka nango meme nga mpe nakoki kosala porte-monnaie nakoki kosala médaille nakoki kosala multiplication mais oyo nga naoparle sikoyo la médaille est plus puissant et plus important que le porte-monnaie plus important que la multiplication. Parce que comme il y a 100 $, na sali lo multiplication. Ben 2000 $, na sali lo multiplication comme 20 000. Mais tu vois qu'il y a aussi là, parce que ça n'a pas besoin. Et après, au niveau de la sous pour ça, la sous pour la deuxième fois. Mais dis-moi ce que médaille c'est le comment où est à l'infini. Et ça à l'infini, si mutazo ça la médaille, ba pese ka ba principe ou ko sala, et ça na problème au que non au boma muto ça la beauté. Tout le monde va jouer na biso lelo. Même jouer encore le mendele. A beti bale a chebi, a baiser médaille na ye. Boyoka de bana bango bakufa te parce que eza sacrifice ya nyama. Eza sacrifice ya nyama. C'est ça. Non, médaille eza satanique te. Na so ba isu médaille eza satanique ba kosi. Eza satanique te. Eza ka juste ko approcher bonheur na yo na bakambo na oza nango ekoma 0 mètre no posa leloko. Bandeko na ngana wesa bino ngai mettre bo sine na zaboy. Spiritualité na yebi na prendre yango. Na tangi yango ba inisenga. Bato nyonso oyo bozotambola na bango bazomona otenga na tambola na mutu boye nga nasalaka boye. La spiritualité c'est quelque chose qui est caché. Jamais nga nakosana bandotanga komba ba musicien, komba ba joueur, komba ba député. Parce que tosolaki yango police. Pourquoi naotanga kombo na bango? C'est question natangi kombo na bango soki yepo soko bengi nga o intéressé nga na promesse nga naotanga kombo na. Ok, ce n'est pas ça. La spiritualité eza biloko oyo ezaka caché. Photo bomba. Donc ezala mutu ayaki, faut ko protéger komba mutu wana parce que bato musu baya. Mais soki boye pas mettre boss, beaucoup za décider. Bokozala décider vraiment on a vu sibino bokozala résultat malamu na makambo na bino. Oui, likambona na okaki yango ya prophète de la nation de ngotinga question. Oui, Denis c'est mon vieux na ko saluer en passant, mais ce cas zomi benga prophète de la nation. Prophète de la nation ça veut dire quoi? Ce qui lelo ndenge bozo lo baké aleli grand frère na ye ndenge akufa aleli oui, un prophète de la nation.
il faut azana souci ya bato nyonso azana souci bato mais toyokaka ke na beni bato ezokufa na beni bato baza na problème soki azali prophète de la nation elingaka alela mpe mpona bato abeni mais so aleli kaka mpona ndeko na ye c'est que ta prophète de la nation te c'est que ta prophète peut-être ya famille na ye donc dans les cas il faut kotia huis clos na makambo wana tokomona yango autrefois. Oui, makambo ya edingo mpe nayokaki yango ke no akendaki kotika bon omoni soki lion akomi mokolo aliaka suni mata akoma kolia matiti ça veut dire opportunité eza plus mpona bana oyo bazoya banouveau né oyo bazoya bamopepa sika oyo bazoya parce que baloba un vieillard doit craindre la force de la jeunesse peut-être soki acomprendre ke no andoke na suka il faut atika bato mosusu bazwa lelève bakende liboso neti biso toya apratika mingi ancestral biso topratike mingi science. Oui, ba compatriote na biso bandeko na biso bazotala na kopesa bino conseil moko ki se sengaka osala kisi na place outi bo ozoyoka makambo to so bana lingala bino bato bosatashaka mingi na ba étranger ba béninois ba togolais ba nigérien ba malais parce que bomona ba démonstration bo s'impliquer en tout cas bango babimisaka ba mbongo bango basala bo non il faut faire recours à l'authenticité na bokoko na pa bato na yo ba ebini wa soki le bébé lio okende wapi o futa transport okena Mali to soki oza muta bandu futa transport okena bandu okena okolinga osala eloko pa moto oyo boza na ye pembeni yenda aza ndeko no yabi facilité nini ya kosala. Merci pour la question toninga mpona pouvoir oyo toza nango awa eza initiation tozwaka mais tokomaka toza na formule toza na mayele ya kosala voyage astral toza na mayele ya kosala appellation ya esprit et puis korecommande esprit asala eloko biso to nango mposa parce que un esprit eza eloko aza omniscient omnipotent mpe omniprésent soki aye kosala otindi ye akokende à la seconde arekami epazongi. Oui, bato ya poto oyo tosala misala tosengaka kaka kombo non poste non peut-être na date de naissance tosala mosala na mosika akomona résultat place azali ngai na kosala prière awa na kopesa bakoloni ya kosala mpe ekokoma place azali akomona résultat na ye ekozala bien. La science occulte c'est la connaissance du bien et du mal non olobi bato mi batunaka ke signifie la science c'est la connaissance du bien et du mal yango ovini définir signification ya science non ndenge olobi ke tozotinda bato na mabe te tofongola bato kaka miso bato oyo bazalaki bloqué na makambo bazalaki kosala bandao marché te tozofongola bango kaka omoni nakoyesa bino eloko moko nzambe toute autorité vient de Dieu mais tout pouvoir sur terre c'est Satan moto apesa yango ya bomona meme na mboka mosusu bosala élection bovote motu oyo bino bovote eza ye te Satan lokola ponaki motu ni wana yango akotia mais du moins motu anaza na autorité mais pouvoir oyo aza nango sur terre c'est Satan qui les donne ozomona motu moko boye aza na autorité mais aozwa pouvoir moko te ya kosala misala parce que nano ozwi ondimi Satan te soki bozoboya Satan peut-être lelo soki nakoyesa bino même corona soki bodoko boya corona bomona lelo bino sokongola te bakache ne soki totali bamusicien kala bamibomba déjà bilongi babomba eloko wana en tout cas oyo azo adorer Satan mais c'est pour le moment biso nyonso na bapasteur oyo bolobaki no boza bato ya nzambe boona tango pourquoi parce que c'est Satan qui a mis ça. Est-ce que vous comprenez? Exemple mona apesa bino soki bozwi le mot corona C-O-R-O-N-A c'est comme ça bakima batrasa yango na boye soki tobandi kodétailler C c'est le troisième lettre bino boza na ndako boolanda biso C eza troisième lettre O eza 15e lettre R eza 18e lettre O 15e N 14e A première lettre de l'alphabet so sali sommation nango 3 plus 5 plus 8 plus 5 plus 14 plus 1 ça veut dire combien? C'est 66 non? C'est 26 au tché 6 au bout 2 2 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 ça fait combien? 6 au tché 6 so sali sommation C-O-R-O-N-A c'est 6 c'est 6 à 66 c'est marque de la bête non? Bozo comprendre nanu te boloba te ke nde bolobaki fin du monde eweya eza bongo te nde bozokanisa fin du monde eweya na baacte na basine soki bolati bamasque bozwi bavaccin mais c'est kosine déjà o cache o demo kobeta 666 seke yango non donc il y a des problèmes mosusu bopesaka biso nanu tort te boyokaka nanu biso oyo tozoloba mais ya mabe okozwa ya mabe obwaki ya malamu ozwi ya mabe obwaki. Merci papa journaliste pour la question tourner bato mingi balobaka kino pourquoi bopriaka mpona nation te la spiritualité mutambongo anana spiritualité mais muta spiritualité anana mutambongo te po osala spiritualité il faut muta spiritualité mutambongo fala na muta spiritualité soki bango basocie biso que non en tout cas tozala mposa bosala botu tosala mpona mboka so bango basocie biso te tokende nde nini
parce que eloko nyo surtout oza makasi ekendaka na parce que bango baza bakonzi okoluba te no okeka pesa bakonzi ba osala yango non okosala yango te faut bango ba inviter biso ba yibisi biso to osala eloko. Oui, merci pour notre Maître Bol'S. Les numéros sont plus 243 97 10 44 982. Plus 243 97 10 44 982. Oui, merci pour notre tour au Yotuningai. Bamsuba, oui, na yoka kama suba benga ata maître monene, ata maître non. Na spiritualité maître monene na santé. So za maître monene c'est qu'il faut que ça RDC Coupe d'Afrique. Faut parce que ba luka bata spiritualité. C'est le problème qui est là c'est quoi? Ba traitant, ba malade auto traitant. Et to zaka ba malade, na zui malade na traité. Si on a traité malade mourir, il a beaucoup d'argent. Ni récompense na ngeza. Alors peut ça ngambon, on a se les trouver na kusomba lupangu, na kusomba bituka, na kusomba. Ce que zui malade mourir na mbongo ebelete, et oza mbongo ebelete, c'est que zoko sabata. C'est que ça Bandeko nanga bo se tromper ne vous trompez pas d'adresse bo tala non makambo na bisi bino attaque Bandeko nanga bo sala banalise ngai mettre boss na zana pour na ko résoudre ba problème na bino sur zana et ça pour moi si pour moi musala pour moi mukanda pour moi qui exil faut zonga tout to sala to za on a pour na bino bo sala décider parce que moi qui faut pas j'ai fait la science na yebi connaissance la zana on a yebi pour na ko aider Bandeko nanga et non pour na ko ya wana ko détruire bino ko sala bino makama buzoba pour bo reconnaître te na za wana pour na ko sala bo landa chaîne oyo bo s'abonner bo ta la chaîne oyo oza na problème nyo so songolo abenga pour tout contact oza na posa nanga les plus 243 97 10 44 982. En tout cas pour la prochaine fois to ko développer histoire na ko faire voir bino réalité ya mutu sur terre ezala nini pour ça eloko bo ezala nini. Bye, à la prochaine occasion nako bo s'abonner massivement à la chaîne. En tout cas merci na ono choisi opportunité ya rolanda ngai. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.